Kisasa maîtrise. Nazo bano makambo ni flatterie. Kopesa mato une église na ndenga mabete. Sinon te ba ko convaincre le quoi comme le roi Kibonganga. Ba passer rebelle ba comme kotia le quoi ba to kisi. Ah bon? Na lingi ba bolola wa te bozo semble me bobonganga te bokende luka bongo pesa mabonza. Or l'air ya nzambe na mikolango a tio manka 2022 ya yote. A to forcer. Pour jouer le côté. L'homme prudent voit le mal de loin. Bolingi bilenga lenga bibanga banga bitalata dala. Yango nga ndena so yo kinga na oteo 2022. Oza challenge na senga ngate bachanga kocha. C'est ça. Na katsaka papa na mama nde babotanga bango bayana nga orte. Bango balingana kana papa nzambe nda tininga na leka na nzela na bango na sala o na zali lelo. Vraiment. L'homme prudent voit le mal de loin. Bima bolole na reso ko bundake simbite nzamba mono ko bundaki. Ko sepel saka ba tuté ba betelo maboko ne sengo si mi panza bolingami te. Ba te ayoko yo. Te bango di. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Fidèle internaute, bino bato mesana kolanda biso partout dans le monde, la chaîne na biso Tolo Belavi, chaîne OEP Saka Makambu, c'est moi votre star, votre rythme avakala, la crème fraîche, la fierté du beauté, $100, c'est rien. La pesimbo tenanga na papi gagne mon prézo. Ceux qui basent des ailes, des akaka moko zoé matoko. Sans oublier ONG Tabita, l'issumi chez Mère Kankulonga. Bon, le lot yambi invité na biso pasteur John Liteya ya pété. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Bonne santé. Très bien, en forme, vraiment chanté. Très bien, son habit très bien. Zamba Zamala. Pasteur Tolini ni ya pété ko pesa na bato bazolanda biso. Au moins quand tu go baki. Maman, chaque jour tu apprends naka. Landanga bien. Oyebi potika koyekola foku otika muki. Mais après kotika mukili yeba ebembe na cimetière et ça peut ka matéya. Ebi te so comprendre nga. Na comprendre papa. Est-ce que oyebi ke mutu ape makate? Nakosi? Na ndenge ni papa. Merci lui qui na très bien. Biloko na loba ba koyoka merci. Na peso ba privilège complet. Nyama lokola fourmi to mona ke muke pa le kapenda na se. Or fourmi azaka na ba stratégie monsieur makasi ko le kim tuna mayele peso ko appliquer ngo okomi mayele ba betre pe maboko me mutalaction nani fourmi. Ebite so zo comprendre. Na comprendre papa. Est-ce que oyebi ke na mukinde to zao? Zo bazala kate. Na tuno ndiminga. Bon, zo eza bilo musu se bimisa mutu zo beza bilo musu pe bimisa mutu mayele. Zo beza na makambo batu bakomona pour l'environnement. Mais chaque mutu ayena mukili zo bazate. Landanga bien. Oyebi ni nanga loba liboma kizengi ba complétaka pe mateya oyo ba koteya yo tetango moni et pesi yo somo. C'est ça. O retourna pourquoi na libota o mwana ye kizengi. N'attention à comprendre. Parce que tant que tu as là et ce personne souci à toi qui église tout le monde qui n'entend pas ça mon n'est pas personne tout malam. Tant tout le monde a ma bombe na foule. L'andanga bien. Liboma c'est quoi la formation? Ce qu'on lingio beba n'entira ma bonne violer vie. Ce qu'on met liboma na foule faut lenga. Eh ça na meki na kosimba matiti lokola yé. Est-ce que tous les maboma n'enga babela maboma qui se n'abona nganga simba kate? Monsieur c'est simba mais bapeki ça na famille. Oya ko kota kuna etali yé. L'andanga bien. N'anga lo bani nyao. Échec na réussite etungisaka yote mutosana muki. C'est ça. Longande kaka okomisa nzoto lobi otikela ngo tati mukolo kubenga mamundeke nzamba chelo mikolo. Est-ce que ne bala makasi atene binage ce que na forcer na okufa te? Okufa. E bala makasi tika même mayote pas batela ka mu dinda te. N'était ça comprendre. Na comprendre. To komi na Congo et comme le kole bala makasi. So me ko forter na je la sabatike yo yebi okodinda va bango. Kisasa maîtrise. Nazo bano makambo ni flatterie. Kopesa mato une église na ndenga mabete. Sinon te ba ko convaincre le comme le roi Kibonganga. Ba passer rebelle ba comme kotia le quoi ba to kisi. Ah bon? Na lingi ba bolola wa te bozo semble me bobonganga te bokende luka bongo pesa mabonza. Or l'air ya nzambe na mikolango a tio manka 2022 ya yote. A to forcer. Pour jouer le côté. C'est ça. N'est pas dit que aucun lina vie. Au moins que joueur à réserve à côté na suka sa to ka chebio lo kumu ne kesa ngokole ka bato ka ki bandeba e bandeli. Et peut-être ça comprendre. Il y aura schéma. Problème na bino ezani. Bolingi bilenga lenga bibanga banga bitalata dala. Yango nga ndena so yo kinga na otyo 2022. Oza challenge na senga ngate bachanga kocha. C'est ça.
na kansaka papa na mama nde babotanga bango nde bayananga or te bango balinganaka na papa nzambe nde atininga naleka na nzela na bango nazala oyo nazali lelo bomengo nini na kosala bobetelinga maboko na mokono kokufa natikango koma ya bato mosusu piaka na nge soka bino na nini mpo nasilisanga mpe mutu te mpo okanga kilo songiselanga nga moko yebi te so ozokomprendre yokanga nde na oloba 2022 conseil na opia yo tantine esimba te ezala yo okoyoka pasi soki nzube ekoti na lokolo nde si yo pasi salolo olongola mifinga bato batyola tanke toza bazela yo na suka naopesa conseil esheki na ngai ya lelo ne pas dit ke na suki wana nzambe ateyinga mpo nakemba nazwa mayele balobaka ni rekile pour mieux sauter nateso na mabe bano badubele na classe ntango basisaki na retard bazoka misala mabe bazwaka misala neti bato nyonso nayebi te soki ezofanda yango nazoyebisa yo tolia pete eza ya bachallenger nga naka na soma mutu nakuti na mokili te napiaka nde respect naka na soma mutu apesanga pema esimba te soko moninga mabe ekima nzela na nga kisasa eza munene nayebi te soko ozocomprendre koma tokutani quartier moko toyebani te likolo mbote kaka ekomelinga ngambo tala mobala bimi na ye ya mabe tala mwasi azwaka tina te tala ndenge aza nakuti aliaki te bilamba nakuti eza ya kotoboka yo ndenge famille tozokontrolenga na nini ate ya bino bien est-ce que ekende bien nalobi oye osengi nga fufu na bimiso elalaki ya diata na pesi yo oke pembeni na bandotonga nga yebi kolamba te soki napiaka te ndena meminga o tantino akabaka te yango moi nayebisaka madame eya na biloko mosusu soko olambi na mbongo malonga te kotiela bavoisin te tiki babanga biso na solo yebi te soko ozocomprendre soko tieli bango likolo boboto bakosonga merci ntango bakende bameki gu ebela bien te tosambwe naka o maa kokona mobali ne bayebi kolamba tala boboto ebimisi biso ngambo makama mikolo oyo tala toseki nayebi te soko ozocomprendre o 2022 nalobaka zala à l'aise omoni nga esimba te nga kolonga te bapesanga nga nazaka na nga nazo répondre invitation ka na nga c'est ça nga moko kolonga nazaka na suisa kobonga mais je poussa ni mbongo ezate na kimela wapi yebi te soko comprendre est-ce que nana kolinga nga koleka nga moko kolonzo nzoto bate ya bino koyo te ya bango yo kolinga nga koleka nga tanenga zokende faute na nga te difficulté c'est ça so na sombi kiati na kosepesa bino mais kotinga manka 4 jours bana bakolela mwa ba minene ezate tikanga na lipapa ko 4 mais bade songa na parlement mona ke tata lokumu yeyo makama mikolo voilà très important éviter ça on comprendre tala na sekina oyebi na tra nde ba te ya bino likolo na kamwaka tala mfutema yo tala mfutema na jo tala sakana o sekitala mama na oloba no bien tanti nanga yokanga pete makama mukile beto libakute sepelaka na chaque jour ozola mukanzamba pesi o makasi na oloba wa ni flatterie jour okuna toke cimetière na moni tombo ya mutu bakunda bachadal mais soki babuka inde nini likolo elongwa cercle ya 0 mètre zo mona no ndire mutu alai na balabala mebembi tant mususu biloko atika na kisasa bazoli yango sima ye kota kenda ni garde corps ni muta kengela ye makamba bomela nzoto elalisa ya fa bato bamona pasi te bazola bomengo nani akosalela ye suive sika sa kuna batia ata muta kengele to basipika bien pona biso ke tout est vanité bima bolole na reso ko bundaki esimbi te nzamba mona ko bundaki ko sepelisaka bato te babetelo maboko na esengo ozwi mpa nzambo olingami te bateya yokoyo te ya bango di yebi te soko so comprendre yango moninga namonaka te olobolo batema fu nga kolonga bife lolola yayo nini oyo aliaki diata ka nde napesako mbote na diata wana tina komaka tongo ka na litoko ka ndo tosepelaka match bino botaka na plasma nga tv 14 pouce mkongo koba bien kotaka nzela moko ete soso comprendre napesa bapiste clé na vie soko yoki yo moko fo nzambe kobomo avant sepelaka ndenge oza mpo na senganga te talaka nga baboro na kota na nzoto so nafunga documentaire nango meme mbwa mundele fa kama ke mutu awuti wapi nakosi boniko bon pasteur John question mingi nazalaki nango tolini nokoki kopesa mabala oyo ezowumela te bazowela kosala bapilo ndilo me bazowumela te wana bafitilité talinga te tuna bato misusu nalobeli yango na façon nyonso oyo bapase banani te
awa nazopesa conseil na baoyo baye ville kolanga yokanga na ofungola soko yoki oyo kanyango okozana somo to koboya libala pona piaka te okopona mobali pona mbongo te okolinga mobali motema tuti na motema kende libala na sincérité pe na vérité kolanda mobali te ke piaka beti na ndako liaka to moni mutatangi mbongo kabelenzo nzoto risque on a otendeza original ngande na za na kobala tena sengo poche pousse na bala na loenge il faut na koka kolia sanga bongo na so mutumso en charge so inga na kokinga te no bakta charge ndenge nini boni ko bibenga benga pateya yo n'habite sans comprendre yo kanga mutu mususu ndengo moni wana azwaka mbongo ebele mazana capacité ko bomba moi cité mususu azana mbongo malonga te mabenga mabomba moi si vie eza catégorie okoko bala libala lokumu babetelo maboko mais makambo bala zolo bana osoko vandi ondele ba gilet bazo sokse nanzo tapesa par ko botela eba bana ke bana mabalo lula ya mituka ebela basi bana mabala bapusa mituka ba regretaka na kimaka Johnny nanga pamba ayoka ifanala atana kitiko la machanga à l'aise na tamba na mutuka babeta maboko manazomona mingai bino bomboka na pesa ba piste clé c'est ça pasteur et c'est on y ba la mobala so mbelo ndako no ba bokilo ba sepelaka mais pour moi na eloko elanga na mvula c'est comme une saison de pluie ndebi abimi ce que saison ça c'est abungi mais na baba moi ça m'a coucou donc auto na l'air influencité na vive bolinga banyama bala ta na kapete te me bazaka fidèle tant vous les bêtes va pour la kisika moi encore toi yo até yo est-ce que ils ont les bien on comprend le schéma na pesa ba piste clé OK bataille bino mabe oh soko sana mbongo zuki kimia mbongo eza na kimia te mbongo eza pour résoudre mais ça ba poche musu mbongo ekota te maman na pesa piste na mona mutu suka mbongo na $20 mais acha comme ba 40 ans na tala ka bija ko umela na ko lata na ko vivre eleki kutu ata $100 mais na maboko tina fait du mois jamais ko mbongo ko $50 comment zo ko la personne nous na ménage na mbongo muke par rapport à mutu sana mbongo to so mona betre mais asa mal à l'aise na mona mutu ebela mbongo atiki mbongo atiki jembi kana lika musu c'est ça les passe amibomi mais yoko ba passer la loko so alelo soko ngini na mutu ko za chimia te nzamba sala ka fosi mbongo passer la miibi na hotel bin original ah bon mbongo eza bien pour servir mutu kokota mbongo na première planté kota nde métier yebi na première plan on ko bimsa mbongo c'est ça soko bandi ko landa mbongo afa métier okokwa dikoya kweya batay bino mabe ozote yanga ke 2022 ya biso to konginda or misale zana ba compagnie te to kongindela wapi après on dit ma mère tu n'as passé au cas de voix to boy to le bi prophétie mais to salela wapi na ba compagnie ki sasa ezate to ta so lo bani OK bité até vous allez à camouflage on peut se conseil et bien là ma banque qui va au moins souba ma banque na pungu rare est-ce que bakenda congé ba sangana likola pierre ba katia braza oh tika boy akana omboka oh non il se passe secret chez matala so yo kinga est-ce que na kende kinda ka ke bien yango moninga na peut se conseil na lobela tous les mutu tantinanga kolenga français na anglais te kolenga mutu nyo saza wapite lenga mutu oyo aza lokola yo apesaka baninga respect vanda na mutu akopimelo fufu mayebiso maloba malamu ekoti na motema etikali mpe tongi vi libela kokende tala ndeko apresente o fufu me modele azolakisa mpa mobali na mwasi osantiri ke mutu aza mutu alicho aende kosenga nzala awa towana bandeko wana ebele apresente mpa mwasi ne soko otali moko ndenge azolobela yo na skele okomona mwana ndeko na yo propre azomona lokwa mopaya moyibi akosenga fufu koma yo mwa ndeko ya tala na yo bano polele oketala ndeko na yo mwana na etango amoni azokima koti na ndako faut tout na balobelaka ye nini soki amoninga po akima soko oketala ndeko omonika kokoti mwana ayambi yo mbangu seki fi batonga ko na ndenge ya malamu na ofungolo bapiste clé zanga nyonso tika na dignité mama okozanga tina na famille mais soko bimile baninga olandi bakopa salito komi kozala bokokoma union famille bokodefanda bambongo komi mpe mutu ozwi mpe se esengo na ote original na yina mutayinaka mutu sa motif c'est ça asaka moyibi nini etingasa moyibi coupe tricot presque na lalaka non bambiskat nani azanga témoignage ya mabe beta atombola musapi biso tuna ba basambela bakutaka na libula satana jamais outa lolo prier na ba no polele ojijaka mutu te oye komela yo na yebite ope komelinga oyebite soki na ibaka na 2001 tende lolo na zate pote mikolo plekele kai na na kufa batukutu na iba babosa na yo tika na ngona mutu lokwa mutala bate ya binoko te ya bango di bayoka oyebi na talaka biloko mosusu bolobaka bamfutema bozaka nango ezanga mutu na makolo
donc otiki makambo no pembeni otelema na kwa lokola bite mutapesa osifla azate osishaka makambo ba ya batu et la fille aboti mwana tata ye penza aboteli yo vraiment era zakasa tanga botaka te yo po balaka to chaka lito ite po nani oniko yo yonde mosanda obomba sakana ebite so comprendre yo kanga OK mama so komi na bana mibale misato ata mobala zate zonga frame so kotambaka na bana lokwa ngulu na bana okotula oya quality nde congé pa mama leki tika na ya suka so kaza mesha simbisaka mama zonga na système kala luka robe lata rouge lève sangate bande ba démarche obimatara ba voisin misika so kozaka na commune na lemba kenaka pa bandeko ba mingi na ngiringiri so 4 communes po tracer mona na te mobile kokuta na seka loko bota te tango kolingo na bolingo asola to la tse bana ko bolingo kangi misa kolinga bango nya akomi lokola ya ye affection te boniko yo bate ya yo te ya bango on a fungolo ba piste clé jeune garçon ozo banga po yonde ngana tanga te ko bongeza na nzambe tout le ndako etemi na balabala bango tu batasa 600 chikite zaka courage ko tsa gay boya yo pour récupérer au lobby le ngwana ba dépasse mi kemke ko tsa mirega OK oye ba to benga mataba bon so ka saka 10 000 francs à changer lipa elanga gâteau sala omelette abongi te malingi lo fundo ko ya 20 za loko ba biso ata na $20 mama mboyo ndeli mtsakeza na kota demande 4 boules na pondu so moninga na mbolongo 5 ça lo baka occasionnement na tcheka po ataka na kuchele motema te ezaka ataka moko abangisaka ba défenseur mais bar poto neza badi et ça se comprend na personne ba piste et puis sur quel corps aussi là sur là na mukena tongo la muka na méchant ndro so kité kende sous cop on remarquer Nzambe apambolaka biso na objectif ya courage na yo oko prier te Nzambe tindikelo mapamboli tanga mon état d'esprit ya motema okoza na boltala okokende église te motema boboto noka ndongo tambo kopesa bato ba 100 francs ba 200 kidiba Nzambe kofungolo ba porte ko lekamtaki église ya prier mingi message ka akaba c'est ça depuis ça se comprend na fungolo ba piste motema malamu eutaka na objectif OK katela yo cornet omande naza bagote yanga na église te nakola maka na tayi tata be na miyoki kanda te bakotala ba yana bandeko pona fufu esini ninyo bango basala po ngana sala te lisumu ninyo ngana leki ya kilo pona zanga koleka bato baza kosala niko kozwa soki bango bazwa ngape fona nazwa siko 1 longola son 2 buka mapeka 3 kota na challenge na webisa yo na mona footer ayeba bale te likolo ko to s'entraînement comme titulaire na stade koleka mutayeba kabale mazaka ko entraînement te ate yo koyo te ya bango na mona grand joueur akoma réserve excès de royeba bala comme le fundu o ayeba kata akaka entraîneur penda chaka motema lelo comme titulaire na stade et comme soka ngabi ma yete botika mais na quartier saka footer o vi au côté une invitation au lieu fond d'avance la fraudeur a fait na bibi na mbimbi ya malonga vindengeza ma personne technique de guerre okoye baba l'été mais sans un remplacement aux habitants na stade OK Congo ndengeza na go tanga te makamba pe talinga te emplacement sachez qu'il y a na pourquoi madame a bango bala solo yo emplacement yo ouais un emplacement batambula na nzela prince bazanga kopo ndaza na camarade mutafelo mzoto lula nzela mabulu na nzela ya zelo okama te mobile mbatamba na lipapa pona kutana bakamie kanga makota poto na sapate ko beba vati kana zakana lipapa po za avantage yo bi technique ko bonga te yo oya kisasa bololo ndire patron omboka mikumba na yebisa yo tala soyo kanga na fungolo technique de guerre nga na sekina biyaya yeba pulo ya oza Congo démocratique nyamaloka mwiseke tala na souci bongo yo mutu vraiment bangungi kutu bakitala na boko lo papota bantinzi bakoma tu fin de ser ore bala na 18h batikele bangungi loka batonda kite ba perturber ba violer era bangungi mukomsu na fanda bangungi awanzinjao na 20h boyeli na bomana ni netika na nani confusion ba sentir que peyo yo eza goinda na pesa conseil ya moninga na longwa na buzo ba maseki na koma na concentration yinanga wolola
mais nga mona sentir que na okendanga bien na pesa conseil c'est quand na couper maintenant za libumo kotonda ke na tamba na veste bobeta maboko menanza nanzala bate ya bangoji o démocratie na to original so yo kinga te talio longa na maté bilela lela bo comme c'est église loka ebembezaka na morgue ko bokenda kolela chaque jour tout l'église qui est ka bo prier na mi bay na basi wa Seigneur umeni liwa okufa yo baleli au mwasi na mboka ba ko tikela oye ba pesi bino chambre o c'est la subachela oye zemi tala de gra bololé bo penda bolo na ibisi yo tala na sekina on a biso yokanga mama nzamba ta chabiso ko zala ka jité ne lokote soke simbite yote ko tambola na koma mikumba satana te ko panza famille na ko banga pamba likola mate ya mabe ngande na za biyo mana salati na za eza famille te na nite nzambe na bombanga c'est ça poti na zala titulaire poste yo so na zangeli panga mona dinko bimate c'est ça e ba bar poto na kutana ah bon e ba démarche ngana yebi mama ngana challenger ngapona nzana kana sonité OK ngaso ke simte na kwa ko talo na nko et puis na l'air nini ere komi tala ngana ke na ko tala batuka na prolongation ngana kana mitante na ya 12h otuna ngaba kiasero ko examen d'état ngana kande ba 16h25 18h moins ere boso buleke mutako ya te bochamo ere simi kan teta fupo kulumba bibima bimaye yeyo naka point oto kama lero bo pianga mbote tenga mna ko banda pona mona avantage ma ko ko bosaka mabeka ngana tala kabino te bo futa amande na koti da dossier ke fufu ko zape na ngabe pare ya naka nakati obunga tena ko lia ko tuna ka bana nyonso eza bana ba locataire oya ko lia na eba eti kaso mwana mache mwana loka bongo ya yo ye boso mwana kako yaka na sani anako nde na kotombola mwana kwa jemba bomboka yeba Kongo ya na sekina tala koya munene ba luka kango baninga bazobeta tonga yo luka kotamba na ba famille oyo munene yo lo funde le kozaka neloko tena kotala bango te ko sila yo kapine simu pepe o kata na lolendo nga partout na ebisa yo nga so naza lopango na moisa ka fufu koche ba voisin de l'exa fufuma mai na ko chama ya romi na bimine ko ekolo ko ebike baba voisin ko lamba mobile pasi nazo ganga na lopango tena kange mudi yoko bati ni susu kuna na lekisi fufu mai mami che pesa ndamba bokali wana naka merci ndo edenga soka changa kesu na zisu mai musina ba na bakisi ne ba choka na ubende corona mwana yo tarangana technicien mama sa kufi na Congo za bolole na oloba na yo ngana challenger tous les techniques sont permis ma bende péché yangani taka mutalokota mikata mutu musu na nzela nasani ata mwana compagnie bazwinga te nazonga makolo ko banda be te ti koto rai na tabi ba meno bateka ba mikata ya masa oyebiango onde to kutana ka junango batana tangawisi mikata na tangawisi asombi 4 moto na lenge moke kwe to ka moni basi fiera se nini aleki ngana yabwe na moni yangu nazaka sima naye yoka bataki sasa ba mabe ba puya malamu te kui place mabe est-ce que quoi na mai zelo na zelo boni boyko bataki sasa bana ba mauvaise information ba traître mama natanga bino kufa na otala batu bale kabona lokota retard na retard po mwana mutu makasi osa nini to comme ko wela na eso na kitaka na benda ngoyo na otala sko batu na kanda yo pepula ko leka kwado yo tui ekei akona tambaka na basacha pembe de na linga kaloka ba carte électeur mi ba wanza soviétique ba pina réserve abenda moko na keka na pompe na kozo maya wa yango na pompe na chaka na se rouleau tobelo kwa bibero boni ko mena mai na kopo to ko banga utondi te melikola kopo mne ngana me kana sachet pesa kwa bibero tozo sepele si la nzoko melebe ebele na nyabiloko na pesa ba pise
toza na Congo. Pourquoi na lobi boy? RDC mama yokanga. Soko tambo na difficulté ko banga makam. Ba ko benga no ba milima lokuto ko mona ba ndeko no nyonso ndire ba bloka yo. Soko tambo na positif na Congo o simbe simba to ko mona résultat. Longola ko banga pesa fi na respect ya que ce qui na ji na batela. Longwa na lenge ko se pesa ka batu. Congo o zo mona kaka mutoko kabila mutoko tongolo lobby. Vraiment. Na lo bano polele. Mama ndimanga. Conseil ya suka. Tala muto azosa musala. Soka sana bana soka ke musala zonga kutaka bana propre. Yorande bakotaka ba dossier ko senga. Écoute ngam na sokola kiye. Pourquoi bazowela ko ba ko sukola mwana? Pourquoi boko fanda nyete na kutaka mwana propre. Ngam na sokola kiye pona ko lancer question zo kaba kabela ndenga pona zo mwana non na charge. Longwa musala 2 mois. Bima yaka okuta mwana asumbaki depuis 9h 16h za na nye. Soki ba moni ba komoko. Nengene simba ete na mona kite lokolo longwa musala toke na mwana na owa wapi pona biso ferita Congo. Ndimanga bande kono propre ba koza ba traître. Et bela ba kote cimetière camarade ndeko nenda bomisi. Donc on a terre bino na pesa ka confiance ne lilingi na ngate. Comment to komi na pio ake wapi? Donc moi ko bima asani aye akeiwa wapi ke bana vie. So compagnie pour 2022. Question mingi ezaki tobi ko pesa na ba jeune ba mipesi trop na kwiti. Oli ya kobunda a préférer la ngona la na R. Mama ko mela mingi wana eza ça dépend. Biso pe to mela. Mengana mela ki na bandeko na mingi ezaki par la grâce. Biso na famille ndenge to zalaka na ba grand biso moko boye. So na ba pepe na bana bandeko na bana to zaka au moins 14. Na 14 wana na koloba 4 nde ba bima ba rescapé ba kimanzela drink. Nyoso bakufa ba vieux so bazaka na 16e mairie bazaka na ba na ko tango ba vieux so ba vieux Salumu ba vieux papa ba vieux na ba no ebele bakota mabele kwa masanga ba vieux nanga vieux du monde na lo bana yo ba vieux nanga donado na lo bawa je te dis devant Dieu ba lek nanga moko propre pe kwa masanga daya ya omoni na pire na conseil na ngote ouais gré até ya na petit na moko rescapé à un étage il pas bima ko langa nzamba sala trace omoni vi wana soko koti na vi wana po bimeza pas surtout soko za ne côté oko kongo senga même na mutaliban omona ke e comme ça le comme ta baby oko senga masanga muto yebite omone ka tatelmi place moko boy excuse oko tikela nga ndambute osengi muto yebite masanga akopesa opepesa metengo okenda kokamwa muto nini po mona oko yeba pete esko yemo omona ke donc comme il bon ça aussi mbaki sondre ba baby si yo je te dis bon musu pesa ka maloba bato musu pe ba mama ka onde to iba bango na bandao mama ka ndo iba ke na ndaka ko kenganga te to baka mwana penda sanga nga mabe o nzambe nanga comme ça le ko mutebeba oko yeba te ko to kena mabe po liboma so ko ba ka na fulu nda so ka shebango ti liboma yeba ka te so to ba ka liboma ndenge bele pe na biba baby zo meke oya baby mai mo mayeba exact total ka kaka to yaki to yeko ya simba te nzelo poni ya yango wana. Na peso conseil, ndimelanga na peso conseil sérieux. Na qui ça c'est commis partout. Na ba camarade ba kufi kwa masanga. Na ba ndeko propre, je te dis. Na hôtel Rakaka mawa. So lobi a défendre ngo, mais azo bateka na danger. Lobi na mo fou e funda. Conseil kaka tango ko mampaka na ba 75 ans. Osimbisa yo na nani. Ya moninga lo kwa na lekena classique. Tous les couples makilana ma ezana l'exerango te. C'est ça. Wolo langa me na kende. Na kende ba comme si muninga benga na fa na limité na poma te azinga ti gare centrale pona zoka 7000 francs sans ticket na ndima tokeni toke pe ba simbi akabelinga 7000 si matozu transport zongi 7000 ana sauvenga so ba garçon lelo robenge ko pate à 4000 tokela na lembi ma piaka akolinga beta masolo bale alala na souci ya barça ndenga polaki na liakita comment yo mutulokola yo olo en tout cas ndeko na pia original yango moni mingi ba kumko seleba liyo ba papa po bateka mapango foger so yo kinga oza original 2022 cha mutu na moi mbongo eboya mutu te bele to zomona baona misala pa pamba bazo sama kam oyo kutu mutu osaka minene ko osala ezate donc moninga na puya ka tout le mutu za challenger longola soni kende change ko bima ngamo ko kolo barpo na lala libanda na Congo nzambe na ngatemu na lala libanda na ba station pona mbongo na kende bisika na ndimate pona mbongo oya wolola basi na salaka kopi na ngola ba wolola ngato bima na bango mbongo ezaka na frontière te donc moninga na vie na ka mama na challenger na boya robeta masolo pasi poko panzaka soko le mingi ba ko soko le la mingi nzambo ko bomfa et compétent
nzambe alingaka moto abima aza na mokate melongi ya koseka po ye nde apesa oyo sepelisa yo bato bamonaka yo oza bia koleka bango mpo nzambe afula osu mingi koyeba so ozaka nzala kotala oyo abima omonaka na tele te koti azotala baninga basala jebe yokuna te babuki yo te kolelela sima nzela nanira baliwami bokufa ya satana te nzambe abimisa o olingi bamanka donc moninga tous les difficultés na ndimaka yango nga so difficulté c'est quoi la formation nzambe azoteyanga nini comme ça tant on a pia kata 2 semaines qu'on a 10 000 francs moderne ko gérer ngo ko le comme tache ba million na banque o kama mta komi na $20 so moninga kana jini c'est que ça na $20 na bombi na banque ya poste jini mukini ata to tout na muto mukini na simbi so na yo kiamgo so pianga courage pour sentir que na pe na budget na ko sauter mama na loba no makambo na ebite na loba su nini RDC yangoyo kopia confiance na makambo zo mona te yo moko betela bato komanga kolonga oyebi makambo na ngato manda kosipika nganga lokwa yo ndenga nanga c'est ça aboniko motema mabe na loba no polele yango na papa kanga ka motema nzale zo sanga na kanga motema non tira na bima na waya ya moninga tana koti maleo na kolia pondu à 300 fois 700 yangani côté na uti na ngoyo yebi donc moninga na kana somo vite nga tous les copies a permis nga te ba opepa benganga nga ta pa ba bokilo conteneur et to kita pembeni wana batana ba bokilo na ko kena ma carton na ko la taper lamba na bombelo ngite bokilo sa moninga mbote musana nga na lesa mwana bino yango yangwana c'est l'homme et la ticket na foufou je te dis so yo kinga vérité moi ni loko boyimba congolais minene à partir de orgueil de Zosangalipa na vite boma orgueil ya unga na komisa Congo mboko oyebi mutu to ko sa musala ngiso poko kasoni te ngaso na komisa on akisasa oyeba nga na 90 na 2000 to melaka na ya koma donc moi na tambola makolo kote ya babis hôpital persévérance le sur couleur ebimi o ba monanga fo ba koma ko kumisa na kosi zamba yebi oyina ka yote nzela ko bonga foka nga mutema sidi so ko benga mato edame yana ko bonga mususu fo yo moko kota na kwata bande ko no ba ko za na mbongo me ba inosa motif fo tina bango te nzamba lingi te ba edio lingi ye moka tombolo polo kumetika ya ye ye ba viko yangwana so comprendre nga nzamba pa so comprendre mais yangwana challenge 2022 vous s'abonner massivement à Tolo la vie on est jamais Toli à pete base vous savez na moko tantinanga rythme vakala si mabili kutu wana ya kala na ebi papa Zoé Matoko do bazet beleza de ara moko ya solo telobiki zamba pambola vraiment te ngabino makasi quand on peut numéro nanga piste 243 84 75 18 112 quand on a sibino casse gold motamikolo casse gold na croisement kindu bokasa moto moko sans chaîne tandem ya 3 pines na 2 pines soko ki osa mobimba vraiment na lelabino tout fort Eric Manzak merci à trop Papa Emmanuel Miyuna batika yo Marco Loco na Irlande base vraiment ba pilier na yimoko tantine rythme fakala sus na suka zamba pambola na lelabino tout fort merci à toi merci beaucoup fidèle internaute bino bato mesana ki kolanda biso pe bozo landa biso toujours et puis to sengi bino ba merci beaucoup plus ba merci vraiment ya mingi trop na bino bato bolanda ki biso na ngonga oyo et puis to kutani à la prochaine. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Feu!